kati ngai donc na roli ka poza na place ya Sakola te parce que voilà baza ba ancien ya bana tala ki frère na tala ki dino frère Sakola makamazolo ba eza lutale mais ndenge asaleli yango makamazolo ba eza lutale ndenge pe bana ndenge asaleli yango ezo bimaneti ba contre vous comprenez? Donc, les gens qui ont cessé, les problèmes de bango, les gens qui ont amené le mot chrétien, vous comprenez? Mais. Donc, Seigneur, avec la permission du Saint-Esprit, les Éphésiens 4 ne m'impressionnent plus. Sur le ministère des banques, les Éphésiens 4, parce qu'on est impressionné dans ce terrain. On a utiliser message à faire voilà. Mais parce que ma solité. Même par exemple, église là on va commoder, même parce qu'on va ravier que les dans la solité. Dans ma 5 ministères absolument santé. Il y a moins la faute. Ya nino ande yo wazalendo nino yo mona no koto dutube oza mayele puis oza vraiment spirituel do on est des pasteur la fa ba yo mona makamususu batuzu o mela message ba mona te nino yo tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi est-ce que koko fait la baboti ezali sumu kozanga baboti est-ce que ezali sumu voilà na ko pesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa un euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir Diama Mtunyo Soja Tali Kanisa pour ça quelque chose. Pour Saliango, Zamba Pambolabin. Merci Balania Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous, dans vos maisons, Épiscope Yambo. Rendez-vous na Kitata, les grands Wazalendo du message. Na Kanisi na Zub appel Ebele pour la situation Oyo Ezakoleka na. Église, il y a message, tout moni vraiment batu bazako benga, batu bazako loba. Alors, tout loba qui te reçoit la intervention, il y a benga le pasteur Donenzao, c'est lui notre prédicateur du moment. Vraiment, yende penza mutoazo ko zongi sakabiso na nzela na message mikolo vraiment nzamba pambola yo pasteur Nzao. On dirait que les États-Unis d'Amérique, n'anions sur ça pour la message, nous avons besoin de cela vraiment, il y a mingi parce que Jésus a l'obaka na moi si mon qu'on a Bible l'obaki na oponi bonne part. Donc n'engue oponi na yo makam o yako retracer l'histoire et puis message ya frère Branham oponi bonne part parce que les messages en tout comme on est comme le kola misa tout comme le kola 4. Or message za moko message frère Branham atikaki mwana na azawana o azako continuer toujours na ko tsaka biso ba bande poto kaka ce qui a prêché le grand prophète William Marion Branham. Alors batu ba bengi ngai ba lobina ngai épiscope Yambo situation ya dioka na évité Corneille déjà otanga en direct na pasteur Donenzao parce que tous en direct merci na moni pasteur merci beaucoup pasteur que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup amen amen pasteur. Wazalendo yeyo. Alors, tous la situation awa ya pasteur Zakola contre pasteur Dioka. Ba makambo bimi ebele, ba mbodi ebimi, ba secret komi ko bima,
Tout ça sous moi liste ba makambo et ça photo me ka recadrer par rapport ya message ya Nata Epenge nenga me ko détailler mon makambo sous mais ba tout balobi que le pasteur Dioka aussi Zako Lazana a raison babilo que Bela évoqué par rapport à l'église ya Shekina makambo sous lobi wana na kati eza penza makambo ya vérité ya solo. Alors mais bato sous balobi que non, il n'a pas droit ya ko loba liboso ya ancien ndenge wana ndenga bimi pona ko loba babilo ko lobi wana sali mabe ndeka to loba kaka soko za na problème kende ko luka ndeko na yo bosola na ye. Mais pourquoi ya leki na TV et puis a multiplier ba émission pona ko beta bambo di pa ya pasteur Dioka. Allô pasteur Nazolanda oui. Nini yo ko loba par rapport à ça? Ya ndenge makambo ezoleka na boye. Bon, yeah, na autre question na yo. Eza question mo ya bien vraiment rande. Nino yo. Na ngolo beloko moko boye. Tango yebisa ingani ngwana na monyango pe et puis na tala ki faire Zakola. Alors nino yo ngai na rolo baboye. Soge zalaki ngai donc na rolinga kozala na place ya Zakola te parce que wana baza ba ancien okoki ko pamela ancien te ezane tu ko pamela soki vraiment eza Saint Esprit faut que na kunzu osola na ancien ozo comprendre oko sala ngona TV soki o mekaki ko sola na ancien zoyoka te alwana siko mais Nenge na très bien pasteur na très bien ya pour natala ki frère natala ki nino frère Zakola makambazo loba eza lukutate mais nenge asaleli yango makambazo loba eza lukutate natala ki yango vraiment lobi na butu na tali vraiment tanga zo loba émission wana makambazo loba eza lukutate na ko s'expliquer mais nenge frère balabi nenge asaleli yango ezo bimaneti ba contre à rendre ozo comprendre donc neti ba bilo mo la CC nen ba problème na bango ale neti yope siko donc a monnaie le point chrétien vieux ozo comprendre donc net pour na ngana mo na bien mais surtout qu'est-ce qu'on a nenga parole makambu pasteur Zakola zoloba eza nango eza lukutate parce que omoniko ancien mais ndenge ya ko solo la na ancien zali parce que photo ça la mamio sonnet ka bible lobi ke ko pamela ancienneté et puis sur l'ingo fondation faut la batumi mi balobe misatu évidemment babiloko frère azoloba batu belé ba remarquer ngo alors ba écoute ata soki 90 pasteur ba bengaki batu belé ba remarquer ngo so za la message so la na ba message au mona ma via ça la ka donc otali vraiment que eza ngo message té mais nenge frère a salé yango eza na mona nteza ba compte à rendre mais et l'homme na ngoloba ranela kaza wazalendo ola na yeah na ebisa eloko moko bible za oloba makambo ezalaki yango na kaka ekozala yango na ezongaka lepsu batu ba changer mais ne faut pas les esprits ne meurent pas batu ba kufa mais au mona makambo wana kaka na ndenge avec le respect na ebisa yo na kasabu ne to sala boy na otindo lo photo mo ngana ancien Dioka wana donc wana ba pire donc ancien donc ngale lo son a telemi na message parce que le vieux a prêché le message ne passé quand il prophétique. Il nous a montré la partie prophétique du ministère ya frère Bonam liboso frère Dikaya ezalaki kaka neti ka évangélisation mais yem ta kota qui vraiment la partie prophétique à laquelle ils sont qui est le prophète. Donc il faut beaucoup de respect. C'est un grand prédicateur donc pasteur Dikazara Azali l'un des grands prédicateurs dans message na mokili. Ba frère Joseph Nyoso, ba frère Billy Paul, pasteur na biso pasteur Page ayebie ya américain bango tout ba lela pasteur. Mais l'année ngo répondre pendant que musikate makambu tozo sala ekozonga osala la biso na ndenga mabete
na ndinga histoire ya nini ya message vie apesa Frank Ewa Frank apesa étendir vient d'Olanda Frank na aéroport à la dia tout au lieu ma côte vient à tout au la fait vient mukuna zolo bake nino couverture ya ezali kitambala mais vient quoi nino ensuite ce qu'on dit au kaya habité nino bana malobeza kitambala teza suki ale vient mukuna bengani donc makamozo sala mais la vieille nek dans zakola sali parce que na yoka zakola amona 1976 na do zakola roza mwana ngako doso zakola roza mwana ngako siko akoza la mwana fredi mais la parole qui moi les até mais ancien bazali alors na aloba ke makambo yo to salaka yango pe ko zongela biso do vie pays potanga zaki jeune azali ngwana apesaki buku na tandi apesaki Frank tandi er na prédication kutu ba bande zali les lettres qui circulent parce que frère la lettre mot circulaire alors moi et vous venez avec des lettres qui circulent donc il pas de la yene wala il pas sikoyo nino ya wana oyo salama on ne sait jamais rendre kita et cause à la volonté de Dieu parce que faut tout là nengenza basala makam mais ni la volonté de Dieu wana ne zakola sali ngana osala ngote mais pendant ce que ça na kota mingité makamu zakola lobby et ça le kutate mais il y a yene ngezo bimela nete za ba compte à rendre mais makamu lobby et ça le kutate donc ko wanga na ngote ezaneti alors nzamba pesi 90 ans 70 ans 120 ans siko ye zakola ke katela kaka dio ka 70 ans pona nini alobi que 70 ans déjà yango faut kufa déjà parce que faut tika ministère déjà makamutu ese sili déjà même baruti aibisaka baruti déjà 70 ans déjà yango donc se préparer au tika po kende alors yepe azoyebisa ye kasa komi na 70 ans déjà donc il a se préparer tika parce que asali ba désordre trop na message à tonga église moko te ba église non ça zo kana ba division na mambebele belé mais koyoka pasteur Nathan Epenge église oyo ya zoloba ya kenda ko bande église zakola kenda ko bande église na Afrique du Sud abandaki église na Afrique du Sud na compte ya Rigini na compte ya Baruti Tabernacle ya kenda na compte ya Dio kate alors ye ko bande ngona ko sukisa ministère yango bato bazo songela ke non yo tana na vina yo vi na ya mabe zo bongisa te ministère zo suka te ka ya muninga ozo tele 70 ans kufa mais or que tu as 120 ans nzamba pesa biso tu es bien na Bible nzamba pesa 3 âges apesi de 70 90 120 bon yango na moloba ezala ngwa solo ande mais yango na lobi na yo makambu donc ne na pesa exemple tant Jésus a dit tenté dans Matthieu chapitre 4 tant diable a lobby il est écrit Jésus a lobby il était diable comme ça ce n'est pas écrit, mais Jésus il est aussi écrit. Donc, ngala ngola kisa, pona kota vraiment na polémique te, nino yoke, makamu frère à lobby, makamu zakola à lobby, eza à solo. Faut to admettre en eza la solo. Mais ndenge yazo kende lango, eza neti ba compte à rendre. Ozo comprendre. Pangai, so na biloko wana, na rovana na viedik, na rovana na ancien dik, na tunaï. So, si vraiment, si vraiment que moi respect zali ngai na ndenge na ngana osale nango nako kende pas vie na solo li nae allez ceux qui fait zakola ceux qui docteur zakola a sala ngote atala et bimi vous m'abiente mais mazolo ba ezala ngolo kutate et puis ngala ngoko do baka point net mais vie pe sikoyo pe vie pe sikoyo ando sala ba vie ngwana vie mukuna batu bayebi anopeza mukuna tandir apesa ipe Frank tandir alo babsuke musupe na viebeka apesa ape viebeka tandir donc makambo ezalaki yango ka rezala makambo ngana osala ekoye la na pena pesa exemple moko boye nani na kuwa rande ola nanga allo nino yo na pesa exemple moko ne Bible lobi ko makambo ezalaki yango ka ekozonga na ndenge vomaka ya vie normale moi si na ngai nièce na ye
moi na grande sœur ne ando américaine pas moi na américaine ando simba maman na suki a simba maman na suki tindiki maman na muke mais makambo biso to sala nzambe lemsa otika biso to vivre lemsa nzambe sepela na otema olinga biso pour to comprendre et ça la mela biso pe allez siko niesi ya mwasi na petango ya boti mwana ne moko pega ndo la mwana ne mopaka kakila suki boti si on a eu un mot c'est la moitié n'est-ce pas ça la grande c'est la moitié pas au salaire donc viens paix à la qui la le mot direct n'est-ce pas ça pour la ça on te montre une prophétie tu ne vois pas ça ce sont les 20 ans de calendrier allez si quoi mais son ngai ngana au salaire moté mais makambu na été dans zone zalana zalamwa la sagesse makambu fait wazalendo na yeah makambu kola hata nazo nyata mo pemeni na hapo wala via na ngai wala parce que au moins ata mutu na lo barrière mais so za vie ba kama alobi allez nino donc makambu docteur Zakola lobby eza lukutate na tala vidéo mais ndenge azo kendela ngo so ngai ngala ndenga parole te fallait pas kendela ondengwana so vraiment zaki concerné fallait qu'il n'est pas vieux abi vieux to vendre vieux boye na par exemple toi na frère moi kufa frère putu za na ebisonu na rigini là ba pasteur Dioka ba pasteur Beka ba frère Landu ba frère Kalumbo frère putu abi frère donné na non fa ça ba vieux wala na tei bango na rigini pas frère za somo abi na non fa ça ba vieux wala na tei bango. Allez, si on a un témoignage, allez, Malamoko, vieux Beka qui est une église dans France. À lobby Makambo, moi, viens à nous, on a allez, pour tout ce que les églises dans le monde. Pour toi, on a cassé, vieux. Habite au côté d'un boka, petit, yo, cassé, petit, c'est un donc, il y a un fois dans le loba pour la sujet, on a que, Nino, yo, Makambo frère, à Zoloba, et ça le coutate. Merci beaucoup. Tous en direct, Talakaka Makambota. Tous en côté na deuxième question na biso ya ba Ephésiens 4 parce que oyebi que lelo ba Ephésiens 4 ba komi ko tirer gloire et pas na bango to komi ko mona biso to ba ki doctrine to pe ministère et ça là qui a ko répéter le band mais siko to komi ko mona ba miracle to pe mo ba succès komi ko salama et ba Ephésiens 4 ba lati mo gloire wana et puis na bana na bango pe ba komi ko linga ko lata susu yango donc mona vamoko ezolinge ya par rapport ya ministère wana ba Ephésiens 4 alors et là on est encore ko yebisa biso par rapport à ça alors wana susu eza sujet vraiment wazalendo Seigneur a révélé nga eloko moko na yebisa yo lemsu na ndimna avec la permission du Saint-Esprit na lingité bimamabe. Les Ephésiens 4 ne m'impressionnent plus. Donc, tangu, nazo tanga, ba lettre, ya frère Joseph, comment ba lettre chaque samedi. Et moi, je crois que Joseph est prophète. Parce que le prophète William Marion Branham a dit que quand j'ai pris le bébé dans mes mains, avant de savoir ce que je disais, je suis entré dans l'esprit et j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. Après, je me souffre Dieu, toi, tu as dit que Joseph est prophète. So batuba boy na bango. Wana zalaki kaka nino mtema mutute. Wana zalaki papa. Ezaki sou papa te comme dit prophète de Dieu a prophétisé sur Joseph. Et surtout lundi kaka nenge Joseph a botama poto kota langote poto sele mission sirango. Donc moi je crois que frère Joseph a un prophète, n'est kaka prédicateur te. Parce qu'il voyait des visions quand Azali na 3 ans n'est qu'à frère Branham. Alors, les Ephésiens 4, bah, ça va impressionner un souterrain. Oh là là. Donc, bah, Ephésiens, ce que, bisous tout la ligne, voilà. Bah, tu vas qu'on utiliser message à faire, Branham. Net na fait que, et ça net nzembo, pasteur là, faye baki, si le chemin dit, non, mais, amen. Donc, bah, je flair. Oh, ça message du temps de l'affaire. Nala ba vie musuna le ba kombote to kota ba bis ake sambe la pona kinoko na to koti na biso tutana biso tu ba sola mapeka
Mais message et sali ba vie mais sikoyo balingo ba norboka message. Donc moi né ngolo ba sikoyo pona lo bien pour les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 ne m'impressionnent plus. Ba frère balinga la ti veste ou la ti cravate quand frère Bonhomme dit quand frère Bonhomme dit que j'ai simplifié mes messages. Na la soki na ro mona kotango. Abi ande wala nanga ya randa zolo amnino faut pas le biko abi j'ai simplifié mes messages que ata mwana muke ako comprendre donc tant on a comprendre sikoyo pas tout gagner temps nazalaki nango awa ya pour tout gagner temps que nino yo les Éphésiens 4 bazali susu ko impressionner ngati pour batu bazako utiliser allô doctrine ezali que il faut to répéter le bande parce que yango ezali message oyo basi bateyaki déjà donc biso tozoa kosala likambo si basalaki déjà mais tokomi komona crainte so ezalaki na biso par rapport ya batu bakomi kolinga kolata ba gloire na kolata ba gloire wana tokomi komona ba thème mususu ekomi kobima tokomi komona ba dimension mususu batu bakomi kokoma nango mais oh soki message eza ya yo te oyo memi kaka oyo oni kolata kembo nango. Amen yango na alobako erane nga les Éphésiens 4 ne m'impressionne plus net ezalaki parce que nena alobaki mutu nyonso akoteya et puis maman bête pas na bande na Éphésiens 4 donc les Éphésiens 4 ne m'impressionnent plus na mitienga moko liboso de la peut faire théâtre danger donc batu ba ozo message à frère Bonhomme probablement danger surtout en Afrique alinga siko ba ekaye kuei. Quand j'ai compris le ministère des bandes, quand on a compris le ministère à frère Joseph, parce que sur Moutou Azali, à tout à tolo pour le message. Sur Moutou Azali, à cause un message, Joseph a collé un message. Ayoka Baban de dépenses à moi mouké. Sur Moutou Azali, à cause un message, à celle de doctrine, à celle de combo, et ça Joseph. Makambo fait bonheur à l'obasir Joseph. À l'obango koutouté. Et c'est pour cela, moi, je crois le ministère de ces frères-là. Allez, on compare ce qu'on a dit, tout ça, aveugle. Frère Bonhomme m'a dit que, j'ai simplifié mes messages. Que, attends, moi, na mouké, à comprendre. Bon, si quoi, nzamba tchango na babande. Point ninga si quoi, faut na zo pasteur rende kita, à expliquer là. Parce que mon frère Bonhomme a lobby gabi, tant à tailler les yeux du temps de la fin. Alors, si vous avez un magnétophone, rassemblez un groupe de gens, passez cette bande et écoutez attentivement les joints. Oh là là, alors, sur un bando qui n'est pas pasteur Nabino a expliqué les joints du temps de la fin. Sur la magnétophone, sur la régisseur, Zoa Bando Tcha, Benga Batu, Rande Yaka, Nano Yaka, Alende Yaka, Nano Yaka. Toyoka bande, écoutez cette bande attentivement les joints du temps de la fin. Yoka, Natangelo Kaka, Nino yo, ya, Yoka. Dans le message Oyo, Amen. Amen. Yep sanga grande et c'est ça soloté mais tu souba sali combo ale mutu mususu na mona prédicateur mo audacieux ba sali combo ba komina ba mbongo pour un message azolo ba si frère Bonhomme venez ici je vais le faire asseoir là-bas le prêcher voilà ni voilà on est une politesse spirituelle vous comprenez il y a net par exemple na bosala yo episode na pesa exemple avant la citation yo exemple yo nano yo quand faut bana lobi ke na robota mwana kombo Joseph ali sikoyo nzaba lobaki te ke mwana akoya et ozala Joseph au monde batu net ozala mais batu ba interpréter mbala mokote mwana akoya fa la Joseph mais ni no professeur lobaki ne ngona te ali sikoyo nani yo Sarah ayaki ali mutu moko azalaki tellement impoli spirituel
à ce qui frère Bonam, mais frère Bonam, ngaou na linga rolo bangote. Frère Bonam, oh, la rasobo sanaki. La rasobo sanaki fallait le bas Joséphine, au père Joseph. Akufa, irande. Oh là là. Nous avons tout fait. Alors, frère moi, la linga, frère moi, le babi, Dieu ne pouvait pas supporter cette impolitesse spirituelle. Ah, fallait me kufara. Nous n'avons pas encore supporté. Billy Paul, il y a une bande de l'équipe. Billy Paul a dit, ah, oh, papa, kaka. Papa, il y a une bande de on s'était plus fait, bonhomme. Ne jouez pas avec ces messagers. Ne jouez pas avec ces prophètes. Donc, Dieu a mis ça dans les bandes. Papa Nzambe, ba yoka. Yemoko prophète. Alors, il y a une bande. Pour, vous avez un loko ya kolia tangu na kokende. Abi bo joani na ngai. Soki na kei, bozonga na babande, boyoka. Et je comprends maintenant que les Éphésiens 4, nous sommes dans la volonté permissive de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est laisser les enfants de Dieu écouter le prophète lui-même. Donc les 5 ministères, les Éphésiens 4 irlandais, ne m'impressionnent plus. N'est-ce pas que vous avez dans autant de l'opé, on attend un mort dans autant de l'opé. Alors oui, ton lobby t'es battu à souter. Les bateaux absolutés. N'est par exemple, église là, on va comboter. N'est pas absoluté. N'a pas 5 ministères absolument gâtés. Il y a un fois. Alors, rendez le l'homme. Oui, voilà. Na ton côté, bien, pasteur, loba kana so ando kitoko. Il y a un remarqué, n'a pas 5 ministères. À tous nos grands ennemis. Faut pas faille ezala. Panzamba la xate, botale la yote. Botale la messager. Botale la faire bonhomme. Botale la message. Botale la pasteur la vinoté. N'est la vision. Tant ma vision il y a épouse. Tant ma zone l'épouse regardait au messager qui est William Marion Branham. Il y a Moana. Na 5 ministères, Rosano, le ministère Makasi. Faut pas faille ezala. N'aime que ça, il faut la qui. Faut pas tout le monde, spirituel, va comprendre. Ah, Dieu pas va faille. Ah, Babylone, vous êtes rendez. Babylone, va le voir. Ils ont dit, mais ce qu'on va dire, au Sami. Mais là, c'est qu'on vient au Sami. Ok, t'as mis dans ma citation alors. Dans ma citation, tu veux dire. Ya, Zela. Oh là là. Kitoko. Ya, Zela, là, mon Ouais, les temps sont Lukaka. Lukaka, moi, parce que ils ont préparé. Ya, Ya, Yoka. Témoignage. Exact, témoignage en mer. 1964. Mars 07. Yoka. Paragraphe 9. Maintenant, ce soir, juste, j'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. Alléluia. Donc, la langue, mariage et divorce, nango comprendre. Nazana bande. Rendez pasteur nangai. Pour la nini, fona zela. Parce que Wazalendo a expliqué un mariage et divorce au café Banalobique. Maintenant, ce soir, j'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. Alléluia. Yoka su, natanga oepe après tongo sisa. Yoka, na nino, na âge de l'église. Nino, page 243 là. Yoka. Nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messagers. Ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation pour son temps. De même, chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ces hommes et les révertir de sa puissance. Oh là là, allez. Donc, puissance, et ça, la secte messager. Niveau que la droite est sa puissance. Yoka. D'un côté, il ne suffit pas que ce soit uni à l'église tout entière
comme nous l'avons vu quand il est à Paris, se tenant au milieu de 7 chandeliers d'or. Yoka, pourquoi les 5 ministères ne m'impressionnent plus? Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, n'ont pas suffi. Perfection, et qu'il y a, na 5 ministères de nettoyage, et moi, tu comprends la Bible, Pourtant, exact, na rotangolo, bah, tous les frères, est-ce qu'il faut que l'église, pour il faut que soit perfection, pour la ministère, et qu'on habite, habitons, il y a l'église, ça va pour la fellowship. Regardez, n'a pas il faut que les 5 ministères, pour perfection, il y a habité, perfection est qu'il y a par Christ, qui est le message du temps de la fin. Perfection est qu'il y a par écoutant les bandes, le seul les enfants de Dieu, écoutez le prophète lui-même. Les Éphésiens 4 ne m'impressionnent plus. Là, t'as un veste, na cravate. Maramozolo, na ozongo, na zongisi, na oyungulango. Oh là, na regardez. Na oyungulango, na nino, na message. Yola sisa. Yola sisa. Na sisa peu koto. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'église dévie, et non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. Les clergés ont tort, tout comme les brebis. Alors, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes, pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondance, puissance de cette vérité. On a dit, rendez. Donc, Éphésiens 4, ils ont impressionné. Tozala Moussala Nabiso, ezali Matthieu, chapitre 24, verset 45. Quel est ce serviteur prudent? On dit à Matthieu pour la bananae, après ça, la nourriture spirituelle autant convenable qui sont les bandes, le message du temps de la fin. Les Éphésiens 4, y compris Namoro, je ne m'impressionne plus. Pasteur donné l'atano veste, pesa ba titre, oh maintenant je vois les 7 prières. Ouais, messager dit, n'a yoka prophète. Alléluia. En direct des États-Unis d'Amérique. Tomoni église ya pasteur Dioka Ezikaki, église Eziki, mais Tomoni parce que ce sont Babiloko pasteur Zako la oti koloba awa, Tomoni église Eziki pour les significatifs, Tomoni ba kabunwale sabake kolala na mabele kuna, Tomoni ba shole ba shole ba yekuna, Tomoni vraiment ba église ebele ba yakuna mais attendez ba ton message te mawatro. Alors Tomoni toyoki donc totangi ba citation Tomoni pe frère Bana. Il y a aussi des églises aussi quand on a frère Branham, mais frère Branham pas qu'il contribuer à bander ko pesa ba mbongo parce que tu occupé que le pasteur Dioka a lancé appel donc pour la ba no Nzambe ba ko soutenir pour la reconstruction ya temple. Alors okoko le babiso nini par rapport ya comportement ya frère Branham. Makambo ça spirituel ça significatif ou comment? Tu dis to yoka onan. OK. Ya nino ande yo wazalendo nino on a nos côtés de oza mayele puis oza vraiment spirituel do on est des pasteurs la fa o mona makamususu batuzu o mela message ba mona te nino yo nena loba ino rendre avec tous les respects tolingo za la arroganté mais nena loba ki liboso que les gens na bamboka la biso surtout Badé Congo ils ont une mauvaise compréhension ya message ils ont une mauvaise compréhension ya ministère ya frère Branham. Maramba bale si to salaki mais bazo continuer en kaka na éviter dans une vidéo le frère l'ancien Kalumbo ali la réunion ba ministre moi tout ni oh moni ni no ba tout na ba prédicateur ba tala ba bale jusqu'au moni neni déjà dans une vidéo mais faut gagner assez à répondre très bien à ce Kalumbo habito non que généraliser on te que on a ezali sombo so habiter tété parce que frère bana ndo que na ba théâtre na bananae faut voir nous sala boya sala yena na ba fait bazo sala nino compétition ya retirer évidemment nous tika bango ba gagner
Vous comprenez? Parce que dans la mauvaise compréhension, il y a parole. Alors, donc, exact que, frère Banam a mbongo ya gouvernement te. Oyebi tant bango kanga frère Banam tabela yimbalamo. Oyebi rande ozola na. Oyebi mutu akino lobela nino Banam tabela ko bakanga honte. Sango moko boye sango prêtre ake na ville wana ake na cour bango kanga Banam tabela. Ake ezala message. Ake alobi sango a demandé message te. Habité batu wana baza sérieux. Billy William Branham baza sérieux bokanga ngote. Pour être catholique baza puissant. Bakanga Branham tabena gete. Ozo comprendre. Donc, pas il fait Branham aboya kimbongo. Ezali assemblée qui pona mutu. Nananga bien naningo batu ba comprendre. Assemblée qui pona mutu moi zaki millionnaire, mutu na zaki na cancer, moi c'est na zaki na cancer, moi c'est na zaki guéri, mutu wana pesi 2 millions de dollars. Et puis son frère madame Zouakango et il nous en a li soumutei. Nananga bien rande o nali to chango bien batu ba comprendre. Yeah. 2 millions en 1956. Frère madame Zouango a passé yango. Pourquoi? Là, non, a vu 2 millions, mais ngai n'a pas à faire. Soit il a une gare de nos là, non, 2 millions, faut pas avoir un passoli en haut, à passoli. Son gars n'a nos joie. Yeah, son gars il a une gare de nos joie, dans 1956. Pourquoi faut pas avoir un honte? Bah, tu vas comprendre à thé. Parce qu'il faut pas il y a 3 choses. Et quoi sera ministre? Bassi, popularité, Nambongo. N'est la loi, non. Fait bonhomme a gagné le problème de la bassité. Fait bonhomme a gagné un problème de la popularité. Abi me ye loko anoro tala bien et la gimbongo. Yango wana ando lingati ko kota mbongo, ando lingati ko kota ba TV parce que so koti la TV net mutuma ya bi fait bonhomme ministère nous a tellement makasi na moni ba oral Robert ba Osborne ministère na moko te hotel melayo ba Billy Graham. Mais loko moko kaka église nto to ngozo yo to sombelo bandaku to tonga ba biloko belé mais to lingaka yo o atakaka basi mingi. Babiloko msuba biloko nje babate mwana tika ngo karate oto kompanda yango la fe bana andoza la prida na mbongo alingaki ate ya onzamba che aboyaki parce que andro watch and azaki prida pour na mbongo mais soka jwa kango engoza na ngolisumuti alors bambongo bazopesa vie ezala ngolisumuti batela Afrique ba comprendre te omoni rande omona ba aussi doctrine moko non ce n'est pas juste les non nega yo moko lobaka yango wana ben to sala yango wana to bimisa message de secte mais yo par la grâce de Dieu tant aux autres sur maison oh la tsasko batukete et ça secte et ça ne vous ma parole de Dieu mais plus de sala on est secte melenga mona za déjà na kati nzungu amen ozo comprendre yeah donc et ça on m'a bête parce que là le bonheur moko ya rande avant aussi ça que Dieu l'ancien Dioka le pasteur Dioka il est l'un des grands prédicateurs il y a message boba tabokita faire un message soit ça les locaux yeah soit ça les locaux yebi lo azusala ayebi message voilà to matatu kita ayebi message ayebi bible voilà to ko sala te parce que so zo linga su mutu tete vie à nouveau ça va vie nyoso atei bango donc na vie quand même dima que vidéo ali fait quand même dima que non nous prêchons tando prêcher car évangélisme là il y a message mais c'est Dieu qui nous a montré la partie prophétique il y a message donc ayebi l'occasion ça là et ça on m'a bêté rendez loba frère Branham il paraît peu à soutenir qui l'église oyo parce que likambo ngo ya ba franc-maçonnerie oyo ba ne ko qualifier frère Branham frère Branham n'était pas franc-maçon parce que à soutenir qui l'église et ba no epelaka pe moto à l'époque et puis c'est comme si ba sali ça peut frère Branham on dirait na bakambuka ba mbongo oyo ya ko soutenir boy. OK on le dit de la numéro ça mais par exemple frère Branham akenaka chasse na camarade na yo o utolo baona ale mistane atiraka e ale le frère Branham siko bazara ba pauvre
mais ce qu'il fallait pas ça là nino yo opération moko wana kudo anesthésie za nante fallait kudo kufa yango ande akena en enfer yeah donc à côté à cette opération moko ezala ki cher na ba année wana allez ba fait ba mbazali na mbongo ko futaki ola na bien ba pharmacien na ba KKK o ba ebi KKK Ku Klux Klan eza nini mo ba lata ne ti passer Moïse sala ba lata be kotimo apembeke boye ba opesa moto ya na ete pas ni Moïse atchara Moïse paye makamnae bon il a si je l'absolu alors donc KKK bango mutu ba futaka mbongo ya hôpital à Frère Bonham alors Frère Bonham le dit ne to na tante judo otata otangelo alors bi batuana nako bossa naka bango jamais zongi sa usko na Bible Jésus a dit que ce que au salitika moko na ngai mais ce que yo salitika moko to sali le grand prophète de Dieu depuis Enoch ti nino na tala bisa zalate William Mario Branham abina ko bossa naka batu wana te jamais dans ma vie donc ndongono là-bas dans Zambie bino bata ya Afrique bozakala ba dini ba question il y aura des francs-maçons na royaume il y aura des KKK na lola misalamoa ya misalamoa angande misalamoa prédicateur na lobiango abia parce que na expliquer yango abamoni donc Bible lobi que ceux qui o so randa za mwana nzambe o salisiye pa batu wana bandozela na bango kutute bakota yango bakama ki oh Seigneur leninga na salisa yo leninga na l'hôpital habite tango sala ki ngo papa rande o sala ki ngai do rande ndaza ki Jésus ya mais sikoyo Amen. T'es au père de thé. Donc la lobité que va dans l'enlèvement. Parce que tu vas comprendre la différence entre enlèvement et le royaume. Enlèvement, ils allaient pour l'épouse net au lobaga. On a moi si na libala. Mais il y aura aussi des serviteurs dans le royaume. Bah tu nous souvent dans libanda. Mais dans le royaume net ingai bohe. Oh ok. Au sala nino na pas roi. Yeah, naza royaume, nataka royaume mais naza queenité, naza nino moi ça roi te. Donc, batuba kamote, ces formations là, na ba keke on ils seront là. Ils seront là. Parce que ça c'est qui le grand prophète William Branham, il a dit que na ko bossa na ka bango jamais. Et puis Dieu lui a dit, tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Alléluia. Amen. Ya donc peut-être le baptême dans le mabete et l'eau via de ça là. En tout cas, c'est par là aussi Corneille Pesangana Nungamoko, c'est par là aussi Natoso ça annonce Yamunene pour la Korobana Batunio sur la Bolandi message au pasteur Donenza à lobby, c'est très édifiant. Ba salisa ki frère Branham na ba formation na ba KKK. Ba za ba to kisi ba to yebika ba formation ne to qualifier ka bango. Alors, na acte bango ba sala ki ya ko sauver l'homme de Dieu, ay ko lobali loba moko. Alobi ke akobosa na bango te. Souviens-toi tant Jésus-Christ a sur le royaume des cieux, alobi na mokolo suka et que ça ba na loboko mobali ba meme na ba meme na ba taba pour tabazaka mutu maseka bunda pa ba coup de tête yo ba pesa ko image en taba yo ba tina na ngote taba ko ta lola te ata mutu ba coup de tête pa mapamba er no so bituma no so ba problème même alo ba na été ata signe ya mwana nzambe wa ko kene dikolo alobi tango ko ya ko loba ko bake na zaka na pasi bo salisaka ngai na belaka bo soutenaka ngai na kotaka boloko boyaka kotala ngai les œuvres alors et mukoni ni obelaki abi à chaque fois ozalaki kosala bolamu na moto azalaki pembeni na yo c'est à moi Jésus ya mo mona ba message balobaka Jésus obiso to te akaza ndenge mona ba pentecôtiste te parce que bino boyika Jésus obino bokulisa ka obino bolobelaka na forme na bino mais Jésus za na ba forme na ya zaka bébé akolaka akufaka asekwa kaza ba dimension na ye. Donc c'est ça le problème. Alors yo ozala mbongo ta la place ko lona ngo ya mwana o ko perdre récompense te emso ko memona royaume kende ko tika mbongo na shekina ozala nganga ozala nani mutu nyonso appelle yango bengisami toke na shekina kuna tokende kotika mbongo pa pasteur Dio pour la ba reconstruire temple on a pour la gloire ya nkolo pasteur Donenza mais vraiment to pambola makasi et loko photo sala ngo mwa mingi parce que ça va direct moko ya trop bien d'être lo bana boy kitoko makasi
Alors, Lilobani na souk par rapport à intervention de Moukola Lelo, pour émission déjà fait quoi tabato c'est l'émission Oyo. Et là on y rolo ba bato retenir par rapport à cette émission. Ya na hona ngoloba, et là on na ngoloba, na lobi tous les enfants de Dieu. Oya zana message. Oya tanga message à frère Bonham. Oya yoka message à frère Bonham. Oya tanga ba brochure. Oya tanga les 7 tonnerres. Oya tanga les 3e poule. Allez, nengo zouaka, ozako étudier les 3e poule. Nengo zouaka, là n'a bien, ozako étudier les 7 tonnerres. Zouape étudier le ministère de frère Joseph Branham. Pour avoir une partie à ma brochure. C'est notre prophète. Eza nino yo rande. Eza nini ya papa tete. Eza dit puisque frère Branham a prophétisé sur Joseph. Donc, nango conseiller batinyoso, ngape zalanga nemwana. Nano betalanga au kara, beta karate parce que frère Joseph a une partie à message du temps de la fête. Netika autant à 7 tonnerres, netika autant à les 3e poule, nenge moko autant à pona Joseph. Frère Banama parlé. Frère Rande na aussi ça haut. Tokena na Jeffersonville. Nanyoyo. Pasteur na Jazotea, ba bengi frère mo sikoyo, azali muta Joseph. Abandi ko prier. Abandi ko prier. Abandi ko prier. Parce que l'église de la Fala, il faut être là où Joseph est. Parce que c'est là où il y a la bénédiction. Zonga la Bible. Tala Joseph, il y a Bible. Pour la nini, la Bible, Joseph y est dans nos kabola biloko en Égypte. Pour la nini awa, Joseph y est dans nos kabola biloko spirituel. Y'aura si d'ama ça la bâché. Y'aura si d'ama, alors il a fait bon amte. Pour après, alors il a été n'a pas ce moi comme David, mais n'a pas ce moi comme Joseph. Joseph, mon fils, tu es prophète. Dieu, toi, tu as dit que Joseph est prophète. Donc, conseil n'a pas souka pour la bande de sur un message. Et ça, on a téléphone dit Joseph, mais étudier ministère, il y a frère Wana. Rendez-toi ça, la nini moussousou. Nazanango awa, frère Joseph a commaraba lettre chaque samedi. Bino bolinga teya. Alors, net bino siko bolinga batu teya. Bateau, quand on a la voix de Dieu, chaque samedi, les aigles s'assemblent. Frère Joseph a comme la lettre. Tala, il parle comme un prophète à l'épouse. Ayebi o yazali. Frère Bonham, le village, c'est la haut rendez. Frère Bonham, le sur Joseph, a dit Joseph, tu auras beaucoup de gens qui seront contre toi. Mais Dieu, lui, sera pour toi. Nzambazana Joseph. Nzambazana Joseph. Yango wana rande la ngoye selon mo. Tala ba ministre ba hôtel la Joseph. Au moins pour et le salamé libango. Na misa la ngamo kwa na sisa la oyo randea so na ofona pesa betumana jo. Na misa la ngamo ya mundele na message. Grand prédicateur. Na yem tu son na ngoya ki na pesa ngaba mbongo ba offrande pona ya. D'ailleurs na ki na 2014, 2015, na 2016. Na olo ba comme on était mundele ya ba frère mi ba yebi. Mais péron ma komika ko casser Joseph, Joseph va saler le moté. A comment casser Joseph, dis-le. Alors, n'eton di marande, so que l'église a mutu susu, au côté ya makambo muto wana amona ngona te côté ya moté. Faut bana habitant na okene na manini, na si ça la rande, pendant une seconde. Tant que na banini na libanda abina nolo ba vraiment ma doctrine te. Mais faut bana moi remarquer te, faut na bana kubwa ka moi doctrine ndambu ndambu. Na ba ane wana ba sengas kinganda ko mo bwa ka doctrine ndambu ndambu na ba campagne. Alors, frère, on a sikoyo Mr. Langana, a comment critiquer Joseph. Ah, regardez, Jumo na kete ya yazala ite ate abengana te ya. Nazote ya kana te ya pa inspiration. Bakatanga de alobsanga soute. Inspiration balamoko. David, les gens, ils combattent Joseph. Mais je ne comprends pas pourquoi ces gens ne comprennent pas que quand frère Bonham m'a dit, quand j'ai pris le bébé dans mes mains, avant de savoir ce que je disais, je suis entré dans l'esprit et j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es prophète. Maman, ba katinga internet, ba katinga, vous comprenez? Mais, à vous toko yana basishko. Et l'église ngoro benganaye. Consacré à Joseph te. Consacré à Joseph te. Yeah. Na rôle Babylone se na boy goloba. Ba vient mususu à maudire Joseph. Yeah. Joseph, c'est maintenant le que beaucoup de gens seront contre toi, Joseph. Mais, il a prophétisé. Mais, Dieu, lui, sera pour toi. Nanazana Joseph, parce que Joseph est dans la lumière, Nzambazana Joseph. Merci beaucoup. Merci, pasteur Donenzaou.
Merci pour cette intervention. Vraiment, to PCO, bah merci mingi par rapport à vraiment Moussala Oyozui. Les messages ezali bambouakela, bah déclaration moko ezali ko édifier. Les gens s'étonnent bah que message c'est là où était la parole pure et sans tâche, ni rude ni compromis. Mais au travers votre intervention, la nouvelle tendance, bah tu vraiment comme qu'on s'espoir espoir, voilà, bah comme on a vraiment que bah histoire et ça le message à Branham, bah parole les alliés, bah makambo ça le message à faire Branham, oh bah bomber la batou. Yango to baki boza la béni na Rolanda. Yona no sa enregistré tena no s'abonner s'abonner la nouvelle tendance. Tu dis que mikolo yo bandoki, bah to milili. Ba kotaki biso pona ko kanga ba visibilité na biso mais ba oyo déjà baza kolanda vraiment nzambe aza ko pambola bango parce que toyebi message oyo ezali prêché par William Marion Branham alobaki na biso que ces messages et vous allez combattre mais jusqu'à 99% ba rebondisango mais 1% ka kotika et ko gagner 99 voilà. Merci Banakin, bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga bena alendele na numéro na e pour bobenga pour boze local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Mais ba mususu meli yango avant kende obima, o melango. Ça a 2 jours atabati le local. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans Moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, Oyope anti-poison. Donc, Benga Alain Dele, à partir d'Aïe, Aïbneni, ou à Ozouango. Nous amenons à Pambolabino. Mi bate lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.